Mbote Balandia Congo Live Télévision, merci pour Bolanarabiso partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube Namno Congo Live le Belarabino d'actualité Mboka Congo politique ma maso ezali koleka na Mboka na Congo lelo penza to sa bongo diplex na mona Mboka Norbert Luyeye o azali bongo président et parti politique Union de Républicains IR en sigle na ye penza to lobela matali mobembone kuna na États-Unis parti na ye pe situation oyo mboka na biso Congo ezali ko traverser. Bonjour mon mboka Norbert Luyeye. Bonjour maman ngai boni bino kuna. Oui, Kinshasa, Lubumbashi, Katanga, Kisangani, donc Congo mobimba, nzamba zali kosunga biso na ngolu nae. Boni basangono kuna na États-Unis. Bon, nazali awa na États-Unis ndenge uti koloba wana. D'abord, ya na ngai awa oyebi ke na uti na prison. Ani mpura ni bale na ndambu. Nazalaki na prison kuna oyebi ke nazalaki na ba soins médicaux te na baninga bao nazalaki na bango oyebi ndenge batambusaki ngai na ba différentes prisons ya mboka secret officiel nsima nango nabimaki nalobi ete esengeli nasala contrôle médical yango esaki ngai nzela nakende na ambassade États-Unis bapesi ngai balobi kende kosasa contrôle médical. Mais tant que politicien nakokaki kovanda te lokola nakomi awa esengeli nazwa bacontact yo moko oyebi ndenge nini mboka na biso ezali kotambola kokoso ekoti crise ezali esengeli nazwa bacontact mpona koluka solution ya mboka. Oui, mwana mboka nabandaki mpe bacontact yango kende mpe malamu nabanza olandaki ngai na etando eke na internet nautaki kosala discours monene awa esika bakonzi ya mboka oyo navandi batindaki bao ya bango mpona koassiste na conférence wana mpe bazali kobengisanga partout na baprovince mosusu na baeta mosusu mpona kosolola na bango koyeba eloko nini réellement ezali koleka na République démocratique du Congo. Oui, mwana mboka voyage na ngai awa na Amérique. Oui, mwana mboka Norbert Luyeye okoko yebisa biso yo zali moko oyo otambolaka penda na kondo Etienne Tshisekedi depuis liti na yo kasi eloko ni esalaki ke mwana mboka président sortant Joseph Kabila Kabange akanga yo na boloko sali bongo plus de 2 ans au perdre pe moko azaki penza compatriote no bobundaki ne pe bitumba elongo eloko nini cause nini ezalaki arrestation na yo oyo nyokwa mingi na bakasho na biso ya Kinshasa eloko nini etindaki mwana mboka Kabila Kabange akangisa yo. Mama mpona kovivre na mboka na biso wana mpona kosala politique esengeli kolia na oyo azali kokonza mboka. Cela veut dire bakonzi oyo bazali kokonza mboka esengeli koliaka na bango ensemble mpona bango kolia na bango ensemble kotala makambo ya peuple te. Peuple azalaka na makambo wana te esengeli yo lokolo koti na makambo nzela ya politique yaka kozwa mbongo na yo ovivre yo na famille na yo ndenge bango bazali kovivre. Mais soki ozali kolobela peuple lobaka kase na likolo ya lolemo me na se ya lolemo te leka be koleka nzela wana tika yango yaka kozwa mbongo ovivre na yo bien na famille na yo nde yango eza koleka na bamboka na biso surtout na Afrique pe na Congo démocratique. Kabila alukaka ngai mbala ebele mpote nasala na ye elongo to nazwa mosolo natikela koloba makambo ya peuple etali ye te
otala ngai te yaka kozwa mbongo na yo vanda ngai na boya oboya wana ememelaki ngai ngambo amonte bascenario ya lolenge na lolenge mpo ete nazala na esi na nzela ya politiki te mpe peuple oyo ayoka ngai te amene ngai vie mais epai na ngai namonaki yango eza makambo pamba parce que ezali mbala ya yambo te Kabila akanga ngai na 2009 mpe akangaki ngai atambusinga ndenge auti kotambusanga na mbala oyo mpe uta akondo Mobutu Laurent Désiré Kabila vi na ngai nyonso eleki na nzela ya kokangama cela veut dire exercice wana ya bapasho ya baprison nayebi yango malamu ekokaki kobangisa ngai te po te nazali kokunda mpona makambo etali mboka na biso mpona kolibere peuple yango esalaki ete akanga ngai mais regret na ngai ntango akangi ngai mokolo nazali kobima avant 2 jours toye koperdre moko ya biso na kombo ya ekulu yoka nzambe abengi ye pamba te omoni ndenge nauti koloba sans soins médicaux na ntango na ye tovandaki eza pasi ateyi atiki biso oui mwana mboka lelo oyo na ba propos na openda yo lobelaki kuna na mikili ya États-Unis olobi ete mboka na biso penza ezali bongo kobika na conflit politique pe sécuritaire oyo ezwamaki na maponami ya le 30 décembre 2018 olobi ete Joseph Kabila Kabange président sortant ye a désigné dirigeant na ye pona kokumba mboka na ndenge mosusu wana pendo ko limbola ndenge nini na ba nyonso bazali ko landa na motuna o. Merci beaucoup maman. Eloko ya mutuya na mayema zali koleka na mboka na biso wuta 1965 mokolo Mose Mobutu azwaki pouvoir ezali pasi makasi ezali na nzela ya mibeko soko tolobi mibeko mpona kokonza mboka d'abord nzambe ntango akeli biso bato toye na kati na mokili oyo soki boza na eta moko boye eta wana ekoki kovivre lokola bangulu te lokola basoso te yango mpona kotonga ekolo esengeli batexte juridique ezala mibeko ya mboka oyo bazali kobenga constitution soki okeye na parlement badepute bazali kovote baloi nde ensemble ya mibeko wana yango esalaka ete mboka ekonzama mboka ezala alors soki tokei ntango nauti koloba ndenge mese Mobutu ayaki me ebandeli na yango conflit ekotoki après indépendance bakoko na biso baene na biso baye kozwa indépendance omonaki élection esalamaki na mwa nsima mikolo conflit ekotoki bangunya bakotoki na kati ya bakonzi na biso ya mboka mpo conflit ekota conflit wana eye kobotela biso mindundu basécession esalemi partout na Congo pasi ekotoki na pasi wana parce que mungunya akotaki na kati ya diviser bakongolais mese Mobutu aye kozwa pouvoir soki otali na kati wana mibeko ya mboka ezalaki respecté te cela veut dire la constitution ezalaki respecté te yango esalaki ete baconflit wana mese Mobutu aye kobotama aye kosala coup d'état adirige mboka na lolenge na ye na bajeune universitaire wana babuki mibeko démocratie ezalaki lisusu te babomi démocratie tokomi na parti état adirige mboka pendant 32 ans mibeko ya mboka ezalaki te ezalaki kofonctionne te na yango mpona kokende mosika te na etape oyo tokomi lobi oyo eleki ya maponami ya le 30 décembre 2018 ezalaki mama toujours makambo ya mibeko ya mboka batexte juridique ya mboka ezali non respecté yango oyoki baye nyonso bakendeki na maponomi wana oyo tozali kobenga monsieur Joseph Kabila na famille politique na ye
mpe bandeko oyo baza komibenga baopposant bango banso oyo bakotoki na nzela ya maponami ya le 30 décembre 2018 nazali kobenga bango bakriminele ya Congo babukaki mibeko ya mboka na ndenge nini bazali bato moko kokamata bango soki nzambe akosunga biso na bambula ekoya komettre bango à l'écart s'il fallait kolandela bango parce que na nzela bango baponi ebomi si bato ebele moto oyo abomisi bato moto oyo abomi bato batikaka ye libre te il faut kokanga bango banso kotia bango na prison en commençant par M. Kabila na baoyo bino boza kolanda kuna peuple oyo aza kolanda oyo baza kobenga baparti politike nyonso wana baplateforme nyonso wana eza kokosa population jusqu'aujourd'hui bango nyonso esika na bango ezali na prison pamba te soki okamati mama constitution ya Congo zwa kaka article moko oyo baza kobenga article 73 de la constitution article wana elobi esengeli maponami ya Congo esalama 90 jours avant soki ozwi 90 jours avant cela veut dire maponami wana oyo bakei na le 30 décembre 2018 esengeli esalama le 6 septembre je dis bien le 6 septembre 2016 le 6 septembre 2016 tomonaki makambo maponami te tokomi jusqu'à la fin ya mandat ya bainstitution nyonso le 6 décembre 2016 maponami esalami te mama mboka ekolo moko te epesaki nzela na bato wana bavanda lisusu na kiti ya bokonzi kobanda M. Kabila na parlement wana sortant na bachambre nyonso toloba les deux chambres oyo ezalaki illégitime citoyenne moko te mama akokaki lisusu kolobela makambo ya Congo amibenga te azali mokonzi na mboka ye wana donc soki mboka ekoti na vide juridique esengeli kovanda koluka solution po te totala lolenge ekani mboka ekoki kotambola tosukaki wana te M. Kabila ntango amonaki pression oyo ngai nasalaki c'est le point clé oyo M. Kabila akangelaki ngai parce que nazalaki kosala pression makasi kolakisa lolenge ekani vide juridique esalami M. Kabila asali complot na baopposant nyonso wana bino boza kobenga baopposant bakei na dialogue ya 5 na kati kuna bamumpe basango ye wana lisusu bakoti na criminalité wana aponi bango bazala bamediateur na dialogue ya 5 bamipesi ele baélection ekosalama le 31 décembre 2017 nzambe alalaka te mais ezalaki bongo te nga na boloko nalobaki ava bakanga ngai lokola nakei boloko bokokende te tanke ngai namonani te tanke makambo ya Congo esika kolobama ngai nazali te bokokende mpe te bokotikala mpe bongo na potopoto nazali na liloba ya nzambe oyo bato baza kotosa yango te oyo bato balingi kondima yango te me na kati na maloba na ngai baye balandaka ngai bayebi yango emaso nazali koloba nzambe aza kopesa ngai maloba wana naza kobimisa yango mpo te ezwa esika na Congo batie nga na boloko bakei na makambo na bango ya dialogue ya 5 bakomi mamati le 31 décembre 2017 na Congo maponami esalami te mboka ekoto lisusu na vide juridique po tozali kobenga vide juridique na kati kuna bainstitution nyonso ekwei eloko moko eza lisusu te alors lokola mboka ekoti na vide juridique lisusu malgré dialogue na bango bakendeki epesi biso litoma moko te esengeli kovanda totala ndenge nini tokoki korésoudre problème ya vide juridique oyo me bandeko yo wana surtout toza kobenga baopposant oyo bapesaka Kabila bokonzi oyo batiki Kabila na bokonzi kino mokolo ya lelo
bayebi ke tosi tokoti na vide juridique me baza kosenga lisusu na Kabila asalisa baélection na Congo. Mama likambo ya wana epesaki ngai mpongi ata moke te mokolo nayokaka makambo wana. Nalobi me bato oyo malgré baza komibenga baintellectuel bauti wapi, bauti na mboka nini na monde nini, moto oyo aza lisusu na bokonzi te, baza kosenga lisusu na Kabila amema biso na baélection. Namonaki Congo ekei eloko etikali lisusu. Voilà, balobi Kabila asalisa baélection, Kabila asalisi baélection sika oyo na lolenge na ye, baélection mascarade, baélection bâclé, akangi bokonzi nyonso lelo moto moko akoki koloba te ke Kabila asakenda. Lelo tozali koloba ke Kabila azali tout. Lelo ndenge naza koloba boye, c'est lui le vrai président de la République. Oyowana, nous avons un président de la République, Félix Tshisekedi, c'était un président de la République en carton. Azali même en prison, ya Kabila, a koki kosa lelo komo côté. Donc, beaucoup de gens sur la Kabila, beaucoup de gens sur la potopoto. Alors, bateau, basali makamboyo, ezali, ba famille politique ya Kabila, était surtout boza wana. Oyo bino baza uza kolanda kuna oyo uza ko interroger mikolo nyonso oyo bazali na kati na lamuka wana oyo batikali na FCC baza ko soutenir Félix baza ko soutenir Félix alors que urialo bapulele ke na kati na bokonzi ya za ko kosa za ko soutenir Félix alors Félix tient mokonzi na ye c'est ça regret tozali na yango esali ete akoki kotika bango tranquillité na koti sikoyo na diplomatie monene na sina kutane na bakonzi ya ndenge na ndenge awa message na ngai esi eleki nazali na eliki ete na mwa mikolo ekoya solution ya Congo ekozwama. Voilà, nalingi naloba ete crise ya Congo ezali surtout na violation ya mibeko ya mboka ya constitution na balwa na yango ezali respecté te yango esali ete mboka ekoma na esika oyo tozali nalobaki ete ngai nayebi bakonzi wana te nayebi élection wana te nayebi mpe bakonzi wana te jusqu'aujourd'hui naza koconsidere ete Congo ezali toujours na vide juridique, il faut une solution. Oui, mwana mboka toyoki pe na déclaration na yo olobeli accord ya FCC na cash olobi ete président accord wana esangisi po ete président Félix azala ta na capacité ya kozwa décision moko te to pe ya koagir te na kati ya mboka na ye na yebi te koloba nini sur accord wana lolenge oyo telemelaki yango na déclaration na kuna na États-Unis. Oui maman, na telemili na yango pe na telama na yango discours oyo nasalaki yango d'abord kuna awande na ye ko amplifier yango mpona kolakisa na bakonzi ya mboka oyo ke bino boza na kati ya communauté internationale bino mpe bokotoki na makambo na potopoto oyo parce bosutanaki M. Kabila na pouvoir pendant bamanda oyo asali d'ailleurs autaki na coup d'état bamanda oyo asali nyonso mibale bango nde basoutenir ye epuis na désordre oyo ya violation ya constitution na biso bango mpe bakonzi oyo ya mboka oyo bakotoki na makambo oyo wana moto aza na manda ata moko te baza koloba na ye aorganize baélection de crime monene bango mpe basalaki yango wana yango mpe nalakisi awa balobi ya solo olobi makambo ya pwelele oza na raison makambo oyo outi koloba. Alors soki tozongi na makambo etali Félix Tshisekedi mama Kabila azwaki Félix Tshisekedi très bien. D'abord Félix Tshisekedi akotoki na poche ya Kabila bien avant na ndenge nini makambo etali maponami ntango tata na ye azali na bomoi tata na ye azali kosusu kosala makambo ya politiki te ye nde moto azwaki relève wana abandi kosala makambo ya politiki de l'ère Kabila asombaki UDPS asombaki Félix Tshisekedi na libota mobimba ya Félix Tshisekedi asombaki bango il a mis des moyens mpona kosoutenir bango mpona kokamata UDPS ekoma ya ye o tata na ngai Papa Tshisekedi azalaki lisusu na makasi te yango Kabila kotoki na ndako wana achaki beaucoup de moyens mpona kozwa Félix Tshisekedi.
en dehors ya Félix Tshisekedi ntango ajuye atie bamoyen kopesa bango bambongo. Donc Félix Tshisekedi akomaki sous surveillance ya Joseph Kabila. C'est une dette morale. Ntango le mbongo ya moto aza na pouvoir ye mpe aza koluka pouvoir yebaka ezali dette morale. Yango monaki ete na mbongo na ye wana Kabila azwa bango bazali kolia mbongo baza kozwa mbongo ya Kabila atie bango na sous surveillance. Nakoyebi même Papa Tshisekedi akomi gravement malade avant baévacuer ye avion médicalisé oyo ememaki ye ekende na ye na mpoto ezali Kabila moto apesaki ye yango ya solo azalaki banyongo azalaki kokotisa bango. Alors en dehors ya wana oyaki komona ete banégociation babanda yango wuta kala. Donc accord baye koformalize yango sikoyo me banégociation wana ebanda banda kala. Kabila ayaki kaba moyen nyonso banégociation nyonso wana mpona kosomba UDPS. Mais aye kozwa bango ndenge nini? Omoni ntango bakei l'accord ya Genève. Accord ya Genève kuna esika bakendeki oyebi ndenge accord wana esalamaki esengeli bakende na baélection wana Kabila aza kosurveille bango soki bakoderoute na makambo oyo ye na bango bakanga. Félix Tshisekedi ake kobima kuna baélection d'accord à Genève esalama dans 2 ans, après 2 ans mutu mosusu akoto. Donc Kabila azwaki accord wana aanalyse yango malamu. Ntango aanalyse alobi otya nano pembeni. Ntango accord wana ainfluence Félix Tshisekedi me oyebi ke ngai na yo toza na baccord tosololaka bien oza na mbongo na ngai bosi boriaki. Félix aboya makambo wana Félix aboyi. Félix Tshisekedi ake kosala accord na Vital Kamerhe. Kabila aza kosurveille toujours aza komona biloko nyonso wana. Soki otali accord ya Nairobi ya ye na Félix Tshisekedi na Kamerhe odure mpe accord oyo asigna na bandeko na ye na kati ensemble bamoïse Katumbi bamartin fayulu. Cela veut dire que ye atekaki akabaki bokonzi nyonso ekendeki e azalaki lisusu na bokonzi te. Sikoyo ntango tokomi na makambo ya maponami ya le 31 Kabila aanalyse baccord nyonso wana alobi voilà Félix nalingi napesa yo bokonzi ngai na yo tosi tobana bana kala oyebaki nasi nasalisi yo na likambo boye nasi nasalisi yo na likambo boye sikoyo ngai nalingi napesa yo bokonzi. Bokonzi nakopesa yo okotikala kaka na président de la république. Nyonso etikali ezali ya ngai yo kozwa eloko moko te soki ondimi yango alors napesi yo ke présidence de la république. Félix lokola azalaki na souci wana comme président de la république sans pouvoir un président qui règne akabi bokonzi nyonso ekei acede atikali na eloko moko te atikali kaka na présidence de la république de Kabila apesi ye. Alors ntango apesi ye présidence wana oyo etikali ya dui cela veut dire président bakonome ye konome yango esalaki ete omona banome Félix Tshisekedi na Kabila asukaki kaka wana te aye konome assemblée provinciale aye konome bagouverneur kuna na kati soki otali Félix aza te. Cela veut dire ezali kolanda bakoro ya basinyaki wana ya liboso. Sika oyo bakoro boye komona lobi oyo ezali suite ya bakoro ya sinya. Elingi kolakisa okozwa eloko moko te nyonso etikali ezali ya ngai otia lisusu maboko na yo awa te. Mais Félix epesi ye kokoso pasi bato bako moko te nyonso eza na maboko ya Kabila mais suite sur base ya bakoro wana. Alors lokola ezali suite ya bakoro wana Félix azali koyimayima alinga kotisa conflit Kabila rappele ye à l'ordre oyo tozali kosala ezali bakoro tosinya me na mawa ya nzambe na mawa pasi baza kobenga yo président de la république nakoki mpe kopesa yo mwa eloko moko. Eloko nini sika bayokani nakopesa yo mwa poste ba quelques postes ministériels oyo ebimi 65 bango baza na 23. Voilà napesa yo quelques ministres mais ezali mawa ayokeli ye nde mawa ezali obligatoire te mpo ete
apesa ye ezali nde mawa ayokeli ye parce que azali koyimayima bato baza kolobela ye mingi yango apesi ye mwa baministère wana. Voilà baministère wana apesi ye na kati na constitution ya mboka mama soki ozwi article 91 ya constitution monsieur Félix Tshisekedi aza na droit ata moko te parce que c'est le parti majoritaire de reformer gouvernement na premier ministre na bango aza na droit ya revendication moko te. Ntango bino boza koloba kuna naza kolanda bino boza koloba non azwi ministère ya justice azwi boye eza droit ya Kabila nalobi bien par pitié na mawa nde apesi ye baministère wana aza na droit ya korevendike poste ministériel moko te. Constitution elobi nulle part que le président de la République aza na majorité te arevendike poste ministériel moko ezali te. Article 91 ya constitution elobi boye ministère ya défense, ministère ya sécurité, cela veut dire intérieur, ministère des affaires étrangères, ezali domaine de collaboration na président de la République. Donc ezali droit pour Félix à désigner. Désignation wana ekokuta na parti majoritaire. Etikali ezali domaine de collaboration. Donc Kabila tche ba ministre na ye, a nommé ba ministre na ye, a nommé défense, a nommé ministre de la sécurité, a nommé ministre des affaires étrangères, mais ba ministre wana va collaborer na président de la République. Mais le président de la République n'a pas le droit de désigner. Il est à Kosuka seulement na ordonnance présidentielle. Oui, il peut s'enlever na premier ministre na gouvernement pour pas fonctionner. Oui, etikali boza kusala wana ezali ba débat ya lokuta, ba débat ya moyibi. Il n'a pas droit. Félix n'a pas droit. Il y a qu'au désigner chaque ministre moko. Donc nous sommes ezali na parti majoritaire na lobi baza ko pesa ba ministère wana par pitié parce que les conséquences ya accord ya signa accord wana ekanga yesinga na kingo atikali kaka na présidence de la République oyo etikali eza na maboko na yete yango boza ko vivre situation boza ko mona kuna lelo boza na yango. Donc, ce que nous avons dit, il faut Félix a désigné ministre moko na ba ministère régalien. Ils ont le Kouta, ils ont le ministère union, ils ont le parti majoritaire. Dans le but bien, la répéter encore une fois, par PCA, par ministre, par pitié, ce qui a la coupe, ça y est en haut, Namawa. Mais, à un droit, il y a pour revendiquer, ministère mon côté, au Pessangaï défense, Pessangaï ministère, non, constitution est bon côté. Constitution européenne, article 91, ils allaient 3 ministères seulement, défense, intérieur, ministre de la sécurité, et puis ministre des affaires étrangères, domaine de collaboration. Donc, le ministre Wana va collaborer avec le président de la République, mais désignation de Bango, de Kouta Kabila, le gouvernement pour former Joseph Kabila, à Pessina et Lumba. Et Lunkamba, il est présenté. Félix a sa ordonnance, un point intérêt. C'est ça ce qui dit maman la constitution. Les années partis majoritaires pour former le gouvernement. Le reste, le débat aux gens, le débat est le Kouta. Oui, moi là. Je demande dans le débat se référer vous à la constitution. Félix a cautionné bien avant. Pour le moment, ils allaient par conséquence, ils allaient subir. Comment ils allaient subir par conséquence? C'est ce qu'on appelle une haute trahison. Il y a Félix Tshisekedi Nabandeko, il y a eu des pestes. C'est la mort du Congo cette fois-ci. Vraiment, Nayebi, et le Konabo Baksana du Kolo Anate. Oui, mon amboka. Oui, mwana mboka Norbert Louyé, tokomi bongo na suka ya duplex na biso message nyoko ko lancer na ba congolais nyoso ba kolando partout na monde entier pona yo na parti na Union de républicains oza bongo mwana mboka ya Congo bunji bambula ebele 20 ans pemedi ya Kondo Tshisekedi na crise o lobito zali mboka Congo zali bongo na crise kasi solution nini okoko mema pote crise yango o zali bongo na Congo ebima eloko ni solution nyoko ko proposer na bayi congolais na ba congolais to pe oyo ko mema pote lobi mbongwana ekota na mboka na Congo. Merci beaucoup maman, solution est allée simple.
na nyonso tozali kolanda ezala situation eza koleka na minembwe nayoki baninga mosusu balobi minembwe alors situation wana ezalaki bien avant aucun congolais aza kolobela makambo ya minembwe seul union de républicain oyo aza koloba makambo etali insécurité ya minembwe na insécurité ya Beni Ituri partout solution esi epesama na makambo nyonso wana mama solution ezali kaka moko oyo communauté internationale asa koto na makambo oyo tozali na pays ezali sous l'occupation depuis longtemps depuis l'arrivée à Fidel des pays côté na sous l'occupation et soki tolingi tobima na solution wana na makambo nyonso wana na crise wana même crise Félix a créé au sein des institutions solution ezali kaka moko tovanda autour d'une table soki tovanda autour d'une table de crise esili autour d'une table oyo communauté internationale mpona kobima na occupation apesa biso accord cadre d'Addis Abeba na kati na accord wana balobi bien réforme ya service de sécurité l'armée et la police oyebi ke armée ya lelo eza na maboko ya barwandais eza na maboko ya occupation soki tokei na dialogue nde tokozwa bana ya mboka ya solo po bakonza armée na biso accord cadre wana epesi biso réforme de toutes les institutions de l'état soki tovandi na dialogue tokotala ndenge nini tokoki kotia gouvernement ya sika na institution nyonso ya sika nde kobika ya Félix yango wana soki Félix akoti na nzela wana te tokei dialogue wana ya accord cadre te suka na ye mama ekozala mabe aza koyeba oyo eza koleka te aza distrait nayebi yo solution ya Congo ezali na kovanda autour d'une table bakongolais baparti nyonso toza na kati na conflit tovandi toregle problème ya Congo nde Félix abiki soki asaleli yango te akobika te aza deja na boloko ndenge aza wana toyebi te esika alingi akende na mwa nsima mikolo awa mais soki andimi solution ya accord cadre parce que lelo eza lisusu constitution te moto eza balingi badirige mboka ya Congo sur base ya un accord secret ye na Kabila mais solution na ye mpo UDPS ebika mpo Félix abika soki tovandi autour d'une table tokendi na dialogue nde solution ya Congo emonani occupation ya Congo ekosila soki tovandi na dialogue parce que dialogue eza ya bakongolais kaka te bato baye na dialogue communauté internationale oyo amonaki te baokipa wana ye moto ayaki na bango mpona kobengana Mobutu aye na baokipa wana baokipe Congo Kabila akamati armée ekomi ya ye akamati baétranger nyonso wana intégré bango na armée il faut tobimisa bango à travers le dialogue na manduki te problème ya Minembwe problème ya Ituri Beni Butembo ekosila soki tokei na dialogue parce que na kati accord cadre basi bapesa biso solution oyo wana communauté internationale apesi biso nde esika Félix akobika to récupérer azonga comme congolais mais soki aboyi akangami na Kabila na makambo ya baministère wana na makambo oyo aza kosala na Kabila wana histoire na ye ekosila dans peu de jours awa ye asigné baccord kaka na Kabila te asignaki accord na Moïse Katumbi mpo aliaki mbongo ya Moïse Katumbi ebele Moïse mpo aza kolanda ye mabongo na ye asigné baccord awa ntango ayaki awa na États-Unis na baaméricain bayebisi ye ete monsieur soki olingi ozala président de la république il faut kodeboulone Kabila ye alobi wi nandimi mpona kodeboulone Kabila lokola naza kozonga naza kodeboulone ye mais boni na mwa nsima mikolo awa baaméricain baza kolanda ngai na bango babenge ngai yaka nano dovanda totala makambo ekoleka na Congo toza komona bato ya Félix baza kosigné koformalize baccord na Kabila balobi o moto esili lokola komiti na niveau akoki kodeboulone Kabila te biso nde sikoyo tolingi todeboulone Félix naza koyebisa yo na mwa nsima mikolo awa oyo nalobi na ye soki asaleli yango te tokende na dialogue esi de l'accord cadre d'abord bato bakodeboulone ye ezali baaméricain oyo baza lisusu na ye te bamoniki ayaki kokosa bango
balobi azwaki ba engagement ba américain balobi azwaki ba engagement a respecter ba engagement a déboulonner Kabila soki asaleli yango te na mwasima mikolo ayakei okomona histoire na ye ekosila yango naza kosenga na Félix na bokami na ndako na bango na tata na ye akanisa makambo tata na ye alobaka na Belgique na 2001 makambo yayebisaki toute la famille biologique na misu na ngai soki alandi makambo wana conseil apesaki bango Félix atika makambo nyonso aza kosala wana aluka dans tous les moyens awa naza na États-Unis mikolo na ngai ezali nanu mwa moke aluka meme moto moko atindila ngai aya mbangu na ye rappele ye d'ailleurs na rappelaki ye ntango nazalaki na prison mokolo moko abengaki ngai nasololaki na ye na rappelaki ye kanisa makambo tata alobaki na 2001 abengisaki bino banso famille biologique na ye na kati na réunion ngai nalingaki nabima na réunion wana Tshisekedi alobi na ngai kobima te ça vous concerne naza na makambo nalingi naloba nzoto na ngai eza malamu te alobaki makambo maintenant etando eke nakoki kobimisa yango te oui papa lokola traître yango akanisa makambo wana soki akanisi makambo wana makambo tata na ye alobaka ngongo ekoki amona ngai merci mingi eke naza libanda ya makambo baza kosala ya makambo ya Congo naza libanda eloko oyo kotambola ezali te ye Félix ayebi yango très bien aluka moyen atinda ata moto moko nasolola na ye mpo ete tobimisama mboka na biso Congo na bowumbu na pasi oyo ya koti voilà eloko nalingi koloba mama yango wana. Oui, merci mingi, président Norbert Luyeye. Tokomi bongo na suka. Merci ndenge penda o accordé biso temps na yo pour na kosala duplex na déclaration na osaki bongo na mikili ya poto. Tokomi bongo na suka. Tokuta na mikolo ezali koya, tokozanga te suko benga soki ba actualité ezali bongo na mboka na biso Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Musala maamu. Ozala na kopanga te bo continuer kosala musala wana yango ni muté ko libérer mboka na biso na occupation tozali na yango. Merci mingi papa. Na kobenga osima au revoir. Merci beaucoup. Merci. Oui, Balandia Congo Live Télévision, bouti kolanda penza na bokebi, ozaki bongo duplex na président ya Union de Républicains IR na mokuse, mwana mboka Norbert Luyeye, ozaki penza moko ya ba proche ya Kondo Etienne Tshisekedi, o bavana na mbula na mbula, azaki lokola mwana abokoma na ndako na ndenge président na biso Félix Antoine Tshisekedi, azaki bongo na papa na Norbert Luyeye, pezali moko ya bana o penza Kondo Etienne Tshisekedi ya kota bongo idéologie ya IDPS na ye penza tolobelaki makambo ebele situation mboka na biso Congo kasi azali ko telemela ete accord wana ya FCC na kasho mona mboka président Félix akota ezaki bongo akala boyoki beba propos na ye oya uti ko bimisa mokola lelo asengi ete alobi ete mboka na biso eza na crise po te crise yango ebima esengeli ete tokende bongo na dialogue tovanda biso nyonso autour d'une table toyebi te tokende na dialogue ya Senko na pardon to banano na dialogue ya Oyana Eden Kojo et Simbate ba traître ba bima ba ministère sami ba di banga ye kozwa et Simbate toke na scène kopo toke na mapona mina 2017 et Simbite to yebite o mona mboka Norbert lui a proposé bongo dialogue est-ce que 2019 o ko simba aussi longtemps gouvernement kalaté zo vanda président Félix Ipe misale ko sale matoyebite ba propos wana ezali ko engager ka mona mboka Norbert lui ozali bongo président ya Union de République bout ko lande penda na bokebi to comme bongo na suka merci na ozaki mona sima caméra Guy Botambela merci na bandi mineno ba soutenir sur la mikili ya poto na moni mon vieux Roger Luma molobeli monene ya président Félix Antoine Tshisekedi mon vieux oyo kanate un doux tonton des caractères, mon vieux David Olito, papa social, Jean-Cybe Moïse depuis États-Unis, mon vieux Papi Kawaya, le chef d'état-major depuis France, Bénédicte Joe Kwayanga Motema, Ngalam Nosukinza Mazongite, tout le monde n'a mis